makambo topesa ka ba actualité ba information ya source. C'est pour cela biso moko to kimi centre ville to kiti awa na kati na passa nde bozo mona toza na passa to ko ba point de vue par rapport ya campagne électorale de campagne déjà ici et bandaki yango c'est pour cela to ye awa poto la kisabino que campagne et bandi réellement ya solo to campagne et bandi kaka tika e banda. C'est pour cela toza awa pona ko ba point de vue ya Batou. Bonjour papa. Oui, bonjour madame la journaliste. Oui papa, banda lobby le 22 si to banda qui déjà campagne. Selon yo avis na eza ndenge nini ozo mona campagne yango ndenge nini. Vraiment na kotala ndenge campagne ezoleka eza malamu penza te. Eza timide tozo mona vraiment atanguma moko te signe moko malamu te ozolakisa ke vraiment élection eza na mboka. Po élection ngo certitude eza te. Ba candidat mususu bazo boya machine à voter. Ba candidat mususu bazondima ngo kuna et pas 5 ans baboyi Union européenne et lobby non il faut vraiment observation bien zala dans situation ngo politique ngo mboka tozo comprendre ngo te vraiment tozo comprendre ngo te ndezo ken conseil non européen ça président na bakonza mboka conseil auto européen na bakonza mboka vraiment élection eza source ya développement ya mboka il faut token une élection malonga pour tous mokonza malonga ko remplacer président chef de l'État Joseph Kabila. Tout le monde a vraiment banda to botama to monate président entrant na président sortant. To lingi to vivre vraiment cérémonie wana banda to botama na RDC to tika ko mona ngote. Donc monde entier misu na bango eza vraiment braqué na RDC il faut to mona makambo wana jour wana ko salema. Vraiment souci na biso ya ngo wana. En tout cas, on est Sabino toza mabele ya passa bana passa bazolela ke bazomona clarté. Et les banda qui campagne c'est banda qui banda lobby na iner mais terrain penda bazomona ba député te bazoye baté pourquoi ba député ba bandité. Est-ce que possibilité zate to lengeni. C'est pour cela toza awa na mabele ya passa ko zo penda ba interview to ko zo ba point de vue ya Batou to kende biso. Bonjour Noko. Bonjour maman. Oui, Noko langai campagne d'AIC banda ki banda moko na lobby mais tozo mona ke Batou bazate na terrain. Ndenge ni yozo mona terrain. Bon terrain na monango eza mobulu fort par rapport ya Batou o nyonso ba pesi candidature na bango ki présidentiel. Mais na minute oyo mutu oyo tokoza na simane biso nyonso ezaka papa Martin Fayulu président oto yebi ke toko voter à part ça Koko sona na mboka ezaka salité bazokanga batu ndenge na ndenge eza bien te photo za kimia ya solo en tout cas balobi yaza mutu ya papa Martin Fayulu. Bonjour maman. En tout cas ndenge bozomona kaka wa toza kaka kokende malembe kozo ba point de vue ya batu par rapport ya campagne tokende. En tout cas, tolenge tolobisa ki bino toza na mabele ya passa tozo continuer kokoba kozo ba interview topé ba vie ya Batou par rapport ya campagne électorale. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a? Comment on a Jacques? Oui papa, comme papa Jacques, oza mutu ya majorité to opposition. On a naître. Oza naître hein. Sikoyo campagne de SC banda ki banda lobby na iner. Lolenge ni nozo komona na terrain. Est-ce que penza ba député bazo sala musala to eza ndenge ni? Vraiment, na habité ce qui hier, bazo sa musala, mais en tout cas côté na biso vraiment, en tout cas Mali les amagas. Teresa Mali, en tout cas député mon nom te penza bimi penza awa penza aning sa penza millier na biso. Si ko lo oni nezo sala ke ba bimate. Bon, na habité peut-être pour nangana makanti nanga peut-être vu que vie année passée mandat na bango basala vraiment elo côté c'est pourquoi peut-être yango wana peut-être bazana soni peut-être la koya lisusu ko convaincre la population peut-être elo que freiner bango yango wana candidat na yo présidentiel nani bon candidat na présidentiel ça question que ça moi makasi mais ce s'agit de voter en tout cas vraiment Martin Fayulu effectivement. Voilà, papa alobi ke ya ko voter na ye Martin Fayulu. Ndenge to yebisa ki bino tozo kende kaka malembe pona koyeba penza eloko ni nezo le kanakati ya RDC. Est-ce que l'élection oyo ekozo salama to ekosalama te. Bino bozo mona to bozo yoka lolenge population eza koloba. Bonjour papa. Bonjour. Oui papa, comment on a? Comment on a François Kasson.
Excusez papa, aux amours de la majorité de l'opposition. Les amours de l'opposition. Oui papa, campagne électorale c'est bandaki banda lobby na iner. Lolenge nini yozomone la campagne yango. Bon, nazomona nasa congolais, nazomona keno makamyo sozo tambola malamu. Ozomona déjà campagne c'est bandi ba député si ba kiti sur le terrain. Oui, nasina moni ba si ba kiti na terrain. Nazomona bango. Candidat à la présidentielle. Bon, nayebi keno na moni keno Félix. Félix. Mais Félix il a tiété. Té atie tendeni. Yo poni na Félix. Oui, Félix. Ça va papa Ndimi na président Félix. Bonjour Yaya. Bonjour frère. Comment on a? Comment on a Cédric? Il y a Cédric. Campagne électorale c'est banda qui banda lobby na iner. Yo zomona ngondenge ni na terrain. Ah, Toyota la bango ne ba konzi biso kaka. Biso beka ta sima bango kaka. Est-ce que vous moni déjà ba député bazo kita sur le terrain? Ah, tout le monde a ba kita. Ah. Candidat na présidentiel nan. Ah, na mona mutu te pona sala, na voter na mona na mutu sepeli sanga ité. Tout le monde a passé le belé, tout le monde a passé le belé na capitale, courir ça te. Mais tu voté de mais tu voté kaka to comprendre na sepeli sa biso. Faut le bapenza candidat na parce que to comme na soukate, faut le bapenza candidat nga isongolo mpakala. Na ngai bisaka mwana mabela te jeune bisaka kaka nga na biga bisaka. Bongo présidentiel. Présidentiel na taela kaka. Nan. Présidentiel na taela na éviter na taela. En tout cas, ya lobi azotalela nan. Bonjour Yaya. Bonjour. Yaya campagne c'est bandaki. Yozomona ndenge ni na campagne ndenge bandaki ona est-ce que ba député baza sur le terrain to bazate? Bon, premièrement on s'est présenté dans nous comme on a eu Rabili fait na sa étudiant on attend na ISPT Kina na Gombe. Bon, selon campagne électorale tout le monde a ba affiche ne baza ko bamba par-ci par-là. Ba député d'abord ndako qui t'a déjà pour ngai na ramener na mona côté présidence pour ngai que Congolais ont droit à voter, choix d'Ali Martin Fayulu comme mon président de la République démocratique du Congo. Merci Yaya. Merci. En tout cas, nous avons promis que Congo Zibula Meso TV avec la reine et la patronne Omba yende makambo na kati Allemagne, yende makambo na kati Congo, balobi Congo yindi, comme na Congo Zibula Meso TV o même la cabine ba information, ba actualité ya sirpe ya source et ça ka chaîne moko Congo Zibula Meso TV. Na bandi que tozo continuer malembe na terre jaune kozwa penza ba mituna tope be yano ya ba peuple congolais lo lenge bango moko bazo ko exprimer ba sentiment na bango par rapport ya vote token. Bonjour papa. Bonjour. Papa, comment on a une photo à la caméra? Comme on a Tino Barosa. Papa Tino Barosa. Campagne Avant la commune Yansele quartier Kinkole. En tout cas, papa, campagne ici est banda lobby na iner. Lolenge ni nyoza ko mona penza campagne yango. Est-ce que ils ont kende lolenge sengela ko kende to ils ont kende te? Bon, ils ont na bandele parce que tous on a un mois campagne. Surtout bandele na vitesse na ba 15 jours ko katana. Bon, mon gars aussi mbaté bon, tous on a na moi système ya kotalela. Mais en tout cas ça va. Vraiment ça va. Est-ce que vous expliquez biso député na onani? Député la ngai Willy Labi, Imbi, numéro 74 banderole ne paye ngwana. Bon présidentiel. Présidentiel na Chadari. Na Chadari na présidentiel na national na Richard Mona. Ça va, merci papa. OK. Ça va, merci. En tout cas papa lobi yazana na Chadari, ya répondre na Chadari. Il est président Ayende, président Chadai. En tout cas, tous malembe. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment on a? Comment on a Flora Makanzu? Papa Flora Makanzu, to bandaki kotuna, bamituna na biso que campagne ici bandaki banda moko moi lobby na iner. Lolenge ni nyozo mole la campagne. Bon, juste na début, ils ont un peu froid, ils ont froid. Mais si on n'est pas en dimension. Mais dimension, nous sommes tout au début. Ils ont froid. Si on député non. D'abord, Yotio Ye Awa, Okutia Zaneni. Ba député au Baza Awa, Nini Sibasali. Si tu as voté, Bango Bakimi. Ah, Maïza.
courant eza pété mai pe eza te kasi mai eza te courant eza te yango wana tokovote président na biso to mpe député na biso molobeli na biso oyo akobongisela biso place oyo il faut ozala na candidat moko oyo akolobela yo Malembe tovote déjà te ba candidat bon yo nanga totana liboso cameraman azana kuna azwa kuna azwa quand azozwa soto sisi na azozwa mais non azwaka le présent siko yebisa biso nga za posa yeba non candidat na ozana kana na niveau ni na niveau provincial national présidentiel bon tozona kana niveau ya ba député nazuna na candidat mo penza te oyo a touché motema nanga a robota po lobi so to voter ya rokima na ye na bite bana mo so na kosi oyo kango oyo ki a rokima clarité exacte et bongo sikoyo ce qui niveau wana et ke bakima na bon et bongo likolo awoye bandeni. Merci papa. Bonjour maman. Bonjour maman. Ah bonjour papa. Bonjour. Comment on dit papa? Nganjoli boko ya Jema. Papa bon koko ya to bandaki campagne banda moko mwa lobby eleki na iner. Ololenge ni oza ko mona penza campagne. Campagne na mona eza désolé. Eza désolé na sens nini. Activité ya campagne e mona na te. Tozaka ndenge tozalaka. Tout le monde a que vivacité moko par rapport à nos liboso et ça langoté. Et là que zola que toi la campagne zate. Na mon langoté. Président on a. Président ngai. Yewa na o ya ko demander le président. Yo za la candidat au voter. Ngai na voter président ngai kati na ngai. Na kati na ngai. Ça va. Te aza kati na nga. Na voter wana. Na moko na ebiye. Merci papa. Tozo kendara toujours malembe pona ko kapenza ba avis ya batulo lenkisama kolandisama propagande oyo tozo kende penza kozwa ba wewa peto yo kapé ba vie na bango par rapport ya campagne oyo. Bonjour maman. Oui, ya comment nani? Comment nanga Tade Lumbemba? Papa Tade maponami topé campagne esi bandaki uta moko mwa lobby eleki. Lolenge ni yozo mona parce que yo zali moto na terrain. O kota caméra. Pardon, on a ni bien terre, répondre à la question. Ma ponami esi bandaki uta moko mwa lobby eleki. Lolenge ni bozo mona ngo est-ce que ba député ba kiti sur le terrain to bazate. Ta la caméra. Non, tout le monde a d'abord député bandaki lobby campagne na bango ba continuer en kaka. C'est que tu as une belle élection. Est-ce que campagne penza ezali? Oui, bon, tout le monde a bon flash que campagne ezali mais tu éviter ce ezali mais tout le monde a non et bandi nango déjà. Nani candidat na présidentiel nani? Candidat na présidentiel. Ah. Wana siko na moko. Jaris. Papa Clarisse, oui. Papa Clarisse. Papa Jaris, ma ponami, topé campagne essaie bandaki uta moko mwa lobby eleki. Yo za lokola za chauffeur, ozo mona terrain ndengeni. Est-ce que campagne bandito e bandite? Pona mona bandite. E bandite? Ata député mongo takiti. Ah, telo te. Candidat présidentiel non nan. 0-0. 0-0. En tout cas, papa chauffeur à lobby candidat na présidentiel 0-0. Ndenge te visa kibino ke awa na kati ya Congo Zibula Meso TV makambo ezalaka nde ya solo. Tolakaki pe tozokokisa yango. Bino ba besoin na besoin ba actualité. Bon na besoin ba information ya sir ya Congo. Chaîne ezakaka moko na kati ya Congo Zibula Meso TV avec la reine la patronne omba ba yonde makambo na kati ya Allemagne, yonde pe makambo na kati ya Congo RDC. C'est pour cela to Kimi centre ville to lingi to ye awa na kati ya Passa na terre jaune pour na kozoba avis ya batu par rapport ya campagne électorale parce que ebandaki campagne si ebandaki banda uta moko mwa lobby eleki tozo mona te ba député na terrain te éviter ba député bazate pona nini misusu bazolo ba ke mbongo ezate misusu bazolo ba ke non beleso ezate moyen ba la campagne ezate c'est pour cela to kiti na terre jaune poto yoka ba avis ya moko na moko apesa avis na ye par rapport ya campagne oyo yango wana to na terre jaune to kende na biso elongo.
Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, obengami na kombo nani? Na bengami na kombo Doma na vanda na terre jaune, na tekaka mitraille. Papa Doma, oza moto majorité to opposition. Bon, ngai pena ndenge nazali awa, nalingi majorité de plus. Bon, kolinga o nalingi bango po nazala l'aise. Nalingi bango na ndenge ya nyamu te, nalingi bango na ndenge mobulu te, naza pe fils du pays, natanga pe na Congo, alors maintenant naza na besoin ya développement. Solo a besoin de développement. En tout cas, papa lobby a besoin de développement. Papa la biso, campagne esi bandaki uta mokomwa lobby, lo lenge ni ozomona na campagne yango. Bon, na campagne na biso naza na honorable na ngai oyo na ponyaki oyo nzamba salaki po ngai nasala po na bango nde nazosola na bango nazali na papa honorable tozana awa na terre jaune malgré tout na bosani kombo te mais na bosani po naza déjà awa naza déjà embrouillé déjà alors maintenant na lingi développement. Ça va, papa lobby a lingi développement. Papa lobby développement. Bonjour pas chauffeur. Bonjour papa. Oui papa. Ozo zoye, zo papa. Oui papa. LSC nini campagne esi bandaki uta mokoma lobby. Point de vue na ezali ni papa ya campagne aussi bandaki. Point de vue na nga ezali tant que bana mboka tokende toujours une élection pour na koyeba kobongisa mboka na biso RDC. Est-ce que si campagne ici est bandit, si les députés sont sur le terrain? Bon, les députés pena vraiment le kuta mabe na batamboli tambolité. Papa, candidat présidentiel non. Bon, on est un secret na ngai na dirne. Attaque intellectuelle. Merci papa. OK, merci. Tokitaki na terrain, tokimaki centre-ville, tokitaki na passa précisément na terre jaune pour na kozwa ba avis ya batu par rapport ya campagne électorale o ebandaki uta moko mwa lobby eleki bino moko bomoni pe bo comprendre lolenge batu ba exprimer ba sentiment na bango to pe ba expliquer bino que na kati na terrain ba moni ata député moko te ezala national ezala nani provincial ata mutu moko a bouger azate ba nyonso bazaka ka batie ba banderole batie ba fiche mais na descente député moko azate parce que ba misusu bazolo ba kembongo ebimi nanu te misusu bazolo ba kebe élection ezate veut dire moye ba sala campagne ezalité ngai na bino tokutani na deuxième édition o tokokita lisusu na komi mususu pona kopesa bino ba information to pe ba actualité o bino bozala ngo posa tokutani prochain numéro.